Honorable Lebe Mupia Florent ye azalaki na masolo mokola samedi 17 janvier elongo na ba jeune ya province ya Kwilu epa wapi babetaki bongo masolo na o etali contre na bango masolo elekanaki kitoko na salle bible kuna na commune ya Kalamu. Reportage. Année esili ba nouvelle perspective pour l'année 2026. Lokola Molaki Sinzela, honorable Lebe Mupia Florent a profité qu'une nouvelle année oyo pour na kosolola na ba jeune ya kulu basangana kiwana pour na koyoka ba conseil pe ba directif lokola bangonde avenir ya lobby. Papa Lebe a profité qui pour na kolobela bango bazala bomoko, c'est-à-dire lisanga unité za la kati na bango pe bato samibeko ya mboka basala makasi na kolanda bakelasi pe kosala makambo ndenge na ndenge po ete avenir na bango ezala te kitoko. Ba jeune bazalaki na esengo ya komona papa Molaki Sinzela kopesa bango considération pe koluka bonheur na bango. Nanga vraiment elekani malamu et marqué ngai etika lokola souvenir na kati ya vie parce que ndamu na biso oyeba na kate on lela butu moi mais na moni eloko oyo papa Lebe Florent honorable asali pona biso etikali na mémoire na biso de génération à génération. Na bandi premièrement kotonda ye botondi na ndenge ya zui makanisi ya kosangisa ba congolais nyonso o biso tozali. Merci na idée, merci na ndenge ya sengi na biso amour, la cohésion au-delà ya oya lobby, asengi na biso le patriotisme, entre autres l'amour du pays. Asengi na biso ya ko soutenir ba konzi ya mboka, notre force armée, ba FARDC bisika bazali, totondi bango botondi et puis topesi bango lisusu makasi ya kobunda pona ekolo afin que kimia ezonga na kati ya mboka. Honorable Lebe Mupia Florent ye a profité qu'une occasion oyo pona koloba boy. Na belisaki bato lelo ba jeune pona ko encadrer bango pona moni ke ba jeune bakomi pelmel ba jeune bazali na ba manquement mingi bakola na ba consigne makambo bele ya balabala alors que boto na kaka famille il faut d'abord que la sabolingo entre ba jeune ba na bango bayebana ke bazali mutu moko to libota moko to clan moko to province moko bayebana balinga pe baboti na bango baboti bango balinga pe bakonza mboka bato sape libeko ya mboka. En français on dit qui cherche trop muka bozwa nzamba papa bolayo papa te ndakisa ngai na évoluer ndenge nini nana pesa musala nana kabela mbongo non moi-même j'ai lutté na salle ba test puis na gagné test na ya musala et nga nazali na commis responsable maintenant bino bana bobotami to boye boye okuta to na bandako to za bien to sala mais boye binde biso to bana ki vite d'où je vous exhorte tous la courage ya kubuka para bon sa vie na bino nzama pa bola bino. Ba jeune ya Kwilu balobi soki ba papa ya boy bazalaki ebele makambo ekotambola kitoko pe malamu ba conseil bazui yango nde epesi bango encouragement pona kokende liboso.